perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque comment. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, ma communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na babonné, na biso. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté. Bienvenue na émission na biso ya mokolo lelo. Kaka na système ya Santotoma na ndenge ya bokamona bokakuvila. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Sur demande, il y a papa Gervais Luboya dans le Royaume-Uni. Le loto est kotambola na de bonhomme. Bana de bonhomme bozawapi kabali solo. Et ça sangona moninga. Toye na de bonhomme bana matete bana oni britannique. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. 50 ans, oui, je suis ndenge de bonhomme, mais comment de bonhomme yango avenue Lumière Botika Kala. Pana avenue Lumière Bozawapi Kabali Solo. Pesa sangona moninga.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu bana de bonhomme boza wapi de bonhomme botika kala avenir lumière yango oyo bisika bozoyoka tozoloba te totie musique na biso elingi koloba ke ndule ezobetama moyen totika musique d'ambiance eza te bana avenir lumière yango oyo kaba lisolo esasanga na moninga Babe. Merci na communauté 3 exemples production TV. Merci na babone na biso, merci na yo motuna no s'abonner te Olanda kabiso. Oza mwana matete, oza mwana de bonhomme. Eloko ekopesa yo opportunité. Omona lisusu de bonhomme otika kala. Mbote na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Opesi mbote na papa Feli Bolakisa na France. Papa Paul Mafuta na Hollande. Opesi mbote na papa Gai Kalamabi Aboma Soda. Na mama Bijou Mabuta na Irlande topesi mbote na mama Wivine Lukunga na Suisse. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Bana de bonhomme, les artistes de Kinshasa, la chaîne 3 exemples production TV. Lelo na de bonhomme. Voilà, c'est bino de bonhomme na bino. Botika kala. Ah, tozana na avenue principale. Avenue principale yango yo. Avenue Lumière. Quartier Malembe, un quartier Maziba. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Okola na de bonhomme, ovanda na de bonhomme. Ofutela na de bonhomme, yango yo. Topesi mbote na mpomba to de tukin Thierry Chako moko na France. Mbote na pasteur Jean Dide Kunda.
à Texas. Yo moto nano s'abonner te, s'abonner. Ozanga ba vidéo na biso te. Bana de bonhomme yango yo. Bana Avenue Lumière. Avenue Lumière Botika Kala. Oye bisu ndenge ekoma te. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te. Omela biso, benga biso. Tokokende, tokozonga lisusu. Yo pe omoni pa na bino. Lelo toye kopesa bino aperçu général ya de bonhomme. Tobani nango à partir du boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba na so de moton. Avenue Lumière yango yo awa. Toza na 8e rue déjà. Bana de bonhomme. Omoni référence à Lupango na bino, omoni quartier na bino. Comment benga biso, encourager biso. Le bonhomme yango yo. Toujours avancer. Na balabala lumière. Complexe scolaire Samuzulu. Otangisa mwana na Samuzulu. Samuzulu yango yo. Toujours avancer. Avenue Lumière. Bana de bonhomme, manifestez-vous. Benga. Komela biso. Elo toye kolakisa bino de bonhomme na bino botika kala. Avenue Lumière, ah, déjà tu es à la 10e rue. Bana de bonhomme, boza wapi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na yo motu Olanda kabiso maintenant no s'abonner te. Tosengi na yo pe o s'abonner ou activer cloche à notification pour zanga ka ba vidéo na biso te.
Tozo koba na balabala lumière ana matete bana oni britannique matete botika kala yango yo. Bokoto, bokoto, bokoto. Bana matete, bana de bonhomme yango yo. Avenue Lumière, avenue principale, il y a des bonhommes. Kabali Solo. Pesa sango na moninga. Préciser que cette commission spéciale temporaire est placée sous la Soki aux yeux gauche na biso, ok, vers rivière Njili. Soki aux yeux droite na biso, on mati vers avenue de la Paix, oyo kendaka tiki senso. Bana de bonhomme. Awa tokomi na terminus. Terminus yango oyo. Place ba moto ezosukela. Tokokota na quelques balabala tolakisa bino de bonhomme botika kala omona ndenge ekoma. Avenue Lumière eza asphalté ndenge bomoni yango tobanzi esukeli awa. Bokoto osabone oyo toza na 16e rue. Deuxième rue yango oyo. Za mwana 16e rue. Moni lupango na bino te. Za mwana de bonhomme omoni balabala na bino te komela biso. Tokokende musika te tolakisa bino pe balabala mosusu.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé 16e rue Mangoy, Bana de Bonhomme. 16e rue Yamoyo, Kabali Solo, Pesa Sango, Moninga. Moni 16e rue Nabiso, Otika Kala. Bana de Bonhomme boza wapi Yesu yakanda yo vraiment koluka ipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango Pisa yo mobu toko misi beklise lokola bande puze privyo ya biso yakonzamba lobi tozongala kati ya malobala ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole ovanda na de bonhomme okola na de bonhomme ofutela na de bonhomme lelo toye kopesa opportunité omona lisusu de bonhomme otika kala bato ya mokili balobi balingi zombe bato
Awa toza na avenue de la Libération. Avenue de la Libération yango oyo. Adieu. Adieu papa René Mbia Mwenza Matanda. On a venu de la Libération, bazolela. Papa René Mbia Mwenza Matanda. Bokota. De bonhomme botika kala yango. Avenue de la Libération, 16e rue. Bana de bonhomme. Petite direction de l'école. Direction de l'école yango. Azana raison. Bana direction de l'école yango. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tolobi ceux qui OK na biso OK vers rivière Njili. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. 16e rue Nyangi. Quartier Maziba. Bana de bonhomme. Lobby na de bonhomme. Awa toa des quartiers. Quartier Maziba, na quartier Malembe. Awa tana balabala Nyangi. Bana Nyangi boza wapi? Manifestez-vous. Vanda na Nyangi, lokola na Nyangi. Nyangi yango yo. Kawali solo pesa sango na moninga. C'est tout jeunesse en l'élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Awa tozongi avenue Lumière yango. Bana Nyangi yango. Nyangi botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Bana de bonhomme. Bana quartier Maziba. Bana quartier Malembe. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker.
obotama na de bonhomme okola na de bonhomme toye kopesa yo opportunité omona lisusu de bonhomme otika kala de bonhomme yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 états production TV bana nyangi yango oyo nyangi na quartier Maziba bana de bonhomme assurance médicale yango oyo na gauche na biso koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikoto sanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Nyangi ebimisi biso avenue de la paix yango oyo ekendaka vers Kisenso bana de bonhomme avenue de la paix yango oyo soki ozongi okei vers Kisenso tokokende Kisenso te totikali awa na de bonhomme bana de bonhomme boza wapi kaba lisolo kaka ndenge tolobaka TV eza radio te bana de bonhomme kaba lisolo pesa sango na moninga oza abonné na biso ou bien olandaka biso nano osabone te tosengi yo mpe osabone oactive cloche ya notification mpo ozangaka bavideo na biso te
Toujours avancé dans des bonhommes. Ah ouais, tu comme na 15e rue Malemba. Au vendre na 15e rue. Au coller na 15e rue Malemba, 15e rue Yango. Topesi merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Merci na soutien na bino. Wana tomoni papa Gai Kalamadi aboma soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na maman Wivine Lokunga na Suisse. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Freddy Kalidia na Allemagne. Papa Félix Bolakissa en France. Toujours continuer dans la 15e rue. 15e rue Malemba. On a des bonhommes. Des bonhommes na bino yango yo. Des bonhommes botika kala. Boye besi sunde komati. Au moni avenue de la paix. De la paix est comme asphalté. De la paix. C'est-à-dire qu'elle est une ville brasserie. Bana matete. Matete na bino yango yo. Bokoto, bon s'abonner, bon partager, bon liker. Ah, on te donne dit avenue Lumière. Avenue Lumière et Amour. Bana Makemba yango yo. Quinzième rue Makemba. 15e rue Botika Kala. Ah, tu as Sociat Nzamba 8 yango yo. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé ya motema ye
Bana de bonhomme boza wapi? Awa toza na 15e rue Makemba, quartier Maziba. 15e rue Makemba, Maziba, Otikakala. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ovanda na de bonhomme okola na de bonhomme ofutela na de bonhomme yango oyo omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso tokokende lakisa yo epa na bino awa tokomi na 11e rue Buka. Bana de bonhomme, bana quartier Maziba, de bonhomme yango oyo. Awa toza na 11e rue. Onzième rue yango oyo ovanda na de bonhomme okola na de bonhomme otanga na de bonhomme oza na posa omona bisika obotama okolela na numero ya lelo omoni yango te benga biso tokokende bana 11e rue yango oyo. Na sens tozokende kokende vers rivière Njili. Bato ya mokili balobi balingi nzombe te balingi biloko na ye nzombe alola koma kolela kolola
mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuno tosala parole bana de bonhomme bana 11e rue de bonhomme ya moyo 11e rue botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te 11e rue ya moyo de bonhomme botika kala de bonhomme ya moyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise kaka ndenge tolobaka TV eza radio te awa toza na nsima ya Shekina awa toza na nsima ya Shekina etikali na boulevard te okomona yango omonake quartier monene eza na nsima ya Shekina kaka na système ya Santo Toma na ndenge ya bokamo na bokakukwila TV eza radio te omona bino moko le bonhomme yango oyo quartier Maziba okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili merci na bana de bonhomme nyonso oyo balandaki biso na mokolo lelo ovanda na de bonhomme okola na de bonhomme lelo toyaki topesa opportunité omona de bonhomme na bino otika kala tosukiseli yango awa na 11e rue prochainement tokoya toya kolekisa bino mpe babalabala mosusu soki osepeli na émission lelo pesa merci na communauté 3 exemples production TV mobimba wana tomoni papa Gervais Luboya na Royaume-Uni merci na Patrick Bokolomba mpela ya ba Patrick na France papa Guy Kalamabi aboma soda na mwa biji kobuta na Irlande papa Paul Mafuta na Hollande papa Freddy Kaliga na Allemagne papa Feli Bolakisa na France Mpombato de Tokin Thierry Chako Mokoko na France
merci na bino nyonso oyo mopena no s'abonner te s'abonner po ozangaka ba video na biso te soki yesu azangi te tokutani mbala nsima na video mosusu.